Yangola to sala ba semblante so ebi moto ata benyo en passant ah merde non les lampia que so za na ngopesa naza na culpabilité makasi parce que maman Deborah n'était pas malade azaki bien to créer qui groupe mobo grand sinar ya batuni ba acteur on a ba christian sur baza libanda ou baza pe awa ya sinar très bien alors na groupe wana ayebi nga na bandi matumboli nde bafani katale ba yebi penza nga place na zeza matumboli nga penza ko tumbola wana eza evina nga très bien abi yo changer te o kola te boina benga bien na kola après na privé yo benga nga empiaka nga bien amati bwana otinde lombo oh là imagine son atindela qui donc ils ont bon la coca olia pe suka. Mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, vous allez suivre aussi cette émission de l'autre côté, il y a Super Promo de 143 et pas il y a Ivy Pan, soyez le bienvenu. Moi c'est votre frère Tadi Ngalapa. Cette émission ça s'appelle le code de bonne conduite. Tozali na tango yamawa, tozali na moment oyo tozo kolela comme la Bible nous recommande tolela na ba o bazo kolela to se kapena ba oyo bazali na esengo. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus na cette grande famille ya Sinark o ba utaki ko perdre mokope ya bango na kombo ya maman Deborah, que son âme repose en paix. Toye awa une façon ya kozwe la bino ba information sur to kitana source to la bino ba information to comment être informé bino parce que beaucoup de personnes bazo komi tout na ba question ebelé depuis la disparition de cette maman en tout cas ndenge makelele et ça les maka et pas ba comédien nyonso mais c'est comme si et pas maman Deborah ezali na moi eza lokola moi kamoko boye particulier. Aujourd'hui on va essayer de parler. Elle s'appelle Maman Molopwe, vous savez, Azali parmi bae oyo ba comédien et belé, ba tu belé, ba luka, ba tu belé, tout autour naïe. En fait, mystère Ezali vraiment et belé, to luka meto solanaye, to meka koye ba sa présence ici, Ezali dit à quoi? Nous savons tous que Azoko résidait dans les États-Unis. Kuna boni akoma ko sala vie naïe. Ivy Pan to luka meto bande émission vraiment na kimia nyonso na bo pété nyonso parce que yé là, ça fait très longtemps que je cherchais cette dame. Poto luka meto sala naïe musala. Bonjour. Bonjour papa, bonjour. Bonne santé. Non, ça va. Dieu fait grâce. Oui. La santé, ça va? En tout cas, très bien par la grâce de Dieu. Mes condoléances. Hein? Merci, merci. Voilà. États-Unis, Kinshasa, Ozawana depuis longtemps ou bien Oyeka moins 2-3 jours? Ça fait déjà 3 jours que je suis à Kinshasa. Ok. Oui. L'objectif, il y a voyage, il y a Mamolo Poué, Zaline. 2 choses. Il y avait l'île de mes sœurs à Bandobala et puis je perdis l'île aussi de mes sœurs. Voilà pourquoi je suis à Kinshasa. Voilà. Moi, Molopwe, nous savons tous, Oyo Oza, Oyo Obanda, Kosala, depuis tout ce temps ici. Mais après un temps, beaucoup de personnes se posaient tant de questions par moi, Molopwe, Aleki Wapia, comment ko salanini. Est-ce que na occasion oyo tokutani na yo tokozwa temps pena ya komeka kobeta nanu moi lisolo par rapport à moi Molopwe? Non, c'est un tonton ce qui tozwa temps nkolo mususu parce que circonstances oyo tokutaneli eza déjà ya pasi oyo ke motema eza ya kozoka. Alors je ne sais pas trop koloba oyo ngalaza plus ko témoigner bolamu ya ndeko nanga oazate watiki biso na omone sauté. Vraiment. Donc na permission na bien sûr ce qui oko permettre que na lobela ngai nko mususu ce qui olingo yamba ngai. Très bien. Yeah, voilà. Merci beaucoup Ivy Pan. Elle s'appelle Maman Bijon Ketani Obongwana Papa Jean Pascal Lekainka. Merci aussi à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mabakala Nzinga.
Maman Déborah Lubanda, Kilomère à Calgary, je suis en train de faire mon travail. Sarah Tola, moi, Moulopo Alobi, yo ero kenara kuna yambaka yo, mais à sali 3 jours aux homonana. Sala est fort moboué, sala est fort moboué, homonana. Ça sera quelque chose de bien. Voilà. Tous on a nous ndekonabiso oda uto tikabiso moko yaba actrice na groupe au place au yopé au bandaki ko evre au yeba qui est vraiment bien. Très bien tonton parce que on a Sénarque moi na mkie. Très bien. Déjà na Sénarque bazaki na habitude ya ozomutu soko yé faut za diplômé. OK. Donc je pense que je suis la seule à l'époque au bango bayambaki non nazaki diplômé té. OK. À l'époque tozaki ngai na copine nanga moko Sarah Risasi to fandaka to ah na binga na OK bando yembe pas Caleb. Ya binga na OK yembe pas Denis Ngonde. Alors quand je suis allée chez Caleb, na komi na koute ba bazana na veiller et tout, na efso na yemba kana za vraiment qui est mon amki. Alors ma maman Déborah bayambenga, na efso mon ki na yemba ka. Président koute isinga sala test yemba na yembi mo amki. Très bien. Après bazaki na retraite na bango ba préparer tournage mo bando sala affaire à diamant. À l'époque bazalen on a Tropicana TV. OK. Alors, nando betela mama solo koko na biso asala na ndako bazo seka ma Déborah zo seka makasa zo seka de président tuni nini babi ke mona na auto ya auto sala test à musique azo seki sa fora o lo bablo mona chilu bazo seki sa ba mon président tuni ngai so ba che caméra o sala mambo o sala ngai bien na o sala. OK, donc on a côté que on a que répétition. Donc c'était là, bah singa toza en tournage, na salon et tout, toza qu'on a besoin de tout moi incarner rôle moi yanganga jouer. Et on a que tellement na frappa qui rôle en haut. En tout cas, on a joué qui na moté malanga mobimba. Déjà comédie c'est inné en fait et pas nanga. OK. Na joué qui en mbalamo bayambenga. OK. Alors tu sais familiariser et ça na mutute ouais bima Déborah bien. S'il vous plaît Yves Pan, ce qui moi ezali pe sabiso retour. Ce que tu fais ezo déconcentrer biso s'il vous plaît. Donc voilà, merci. Voilà, maman Déborah n'a bien très bien parce qu'on a passé de beaux moments ensemble. Il y a un voyage. Imagine que tous les bola là-bas, c'est il y a ma fille, boza côté bas garçon et puis nabanda au partager mi batanaye, ma tumboli surtout et j'ai appris beaucoup na maman Déborah en fait. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien, très bien. Donc c'est ma famille, donc c'est ma mère et puis ma grande sœur. So lelo na yebinde ba justaka soutien, c'est grâce à elle. Ya na yebi ke bande de génie qu'il faut ça lango boy, c'est grâce à elle, tu vois un peu. Donc voilà pourquoi ça vaut la peine yon kita ya olelai. Voilà, ça fait trop mal déjà non mon nama ya misodo comment kita. Toyo ki kaliwa na yeme, toyo ki sango ya maladie te. Lokola zali oyo et pa na yo aza lokola disons maman parce que babiloko uti kotanga pour que muto soit temps ya ko laksa yo ndenge nini faut sala faut zala, il faut vraiment que ça soit aussi une mère oyo a yebipe comment vivre avec les enfants. Sango yaliwa mbala moko, est-ce que abelaki ou elle avait des difficultés sur le plan ya santé de mimi na liwa? En tout cas franchement sango maladie toyo quitté. Avant il répondre on lancer appel na batunya sotoye bani. Tu sais dans la vie nako so na yebi déjà par exemple Yves Pan na yebi et que na leki conscience na ngeza mal à l'aise parce que na yebi ndeni topesa nimbo tete tu vois non ya ngwana to sala ba semblant te so yebi mutu ata benyo en passant ah mère non les lampia que so za na ngopesa naza na culpabilité makasi parce que maman Déborah n'était pas malade, azaki bien. Donc créer qui groupe mo boy grand Sénarque, il y a battu acteur on a ba Christian sur baza libanda ou baza pe ya Sénarque. Très bien. Alors on a groupe wana ayebi nga na bandi matumboli nde bafani katale ba yebi penza nga place na zeza matumboli. Nga penza ko tumbola wana eza evi nanga. Très bien. Abi yo changer te o kola te boy na be nga be na kola après na privé yo benga nga mpiaka nga be amati bwana otinde lombo. Oh là. Imagine son atindela qui donc ils ont un bon à coca olia pe suka. Voilà pourquoi so ba senga cotisation na groupe na biso non pesa
basengi na opesa pourquoi naza na culpabilité mo boye donc je n'arrive pas so basengi na piate so basengi ata na pesi mais na opesa kaka parce que soki au moins na tindelaki yango wana bandeko tozala na bolingo vrai oyebi moninga oyebi soki ya mikolo po tokanisaka peut-être moninga entre guillemets azokosa et tout moi blague azosala mais so moninga yebi soki je manque koseka ete je peux t'appeler mon frère na États-Unis mais na besoin 50 tindelanga nano oyebi te l'on est traversé. Peut-être que nous sommes fous à ma beauté, nous sommes traversé, you know. So, c'est que non, de la mais enfin, on a comme cotisé. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Maman Déborah, en tout cas, si faut aller vraiment parce qu'elle a apprendre mingi naïe. C'est une maladie. En tout cas, c'est une maladie, non. Maladie a quitté biso soto qui ont brisque et quoi il quoi kake non maman Déborah sali crise voilà et si ça sali crise na Lubumbashi et tout biso to OK crise a koki ba ko réanimer aux zonga après quelques minutes pour au crise wane mémé na liwa je comprends non donc c'est quelque chose autre s'attendait non ça fait mal donc. Voilà elle était une mère pour vous du coup biso nyonso to yebi que maman Déborah vivait à Kinshasa et Namatanga Kande toye ko découvrir que maman Déborah après un temps elle ne restait plus ici à Komaki Kofanda de l'autre côté il y a Lubumbashi. C'était lorsque Bobanda ko solo lana yemingi maman Déborah lokwaza lokola maman de Panayo abanda koye biso beaucoup plus nini OP et koki ko sala ete lelo et cause la moi passi moi tension moi loko et me maye na crise pe me na liwa les solo donc va no betelo moi mingi wana pena surtout pour na etali sa santé. C'est quelqu'un de très discret. OK. Maman Déborah, il me communiquant en fait. Même si rien ne va, en tout cas, non, l'accès que tout va bien. C'est comme ça qu'elle vivait. Atazan a problème et dérangé à Oseka. Netita on a fait un bon. Peut-être son élève à Oseka. Tindela atambongo, à Oseka nae. Mais moi ce qui azaki netibatum susu, en tout cas c'est très sérieux. Naza moi besoin bon et tout. Tu vois non? Azaki mutumoko azaki vraiment na discrétion mingi. Azaki et le remonter bandé ko manifester que azan a problème santé qui toko preuve année à Koufina santé nae parce que le jour en Koufa qui nazaki na vidéo na bateau bazali na Lubumbashi na mon anande ba na morgue donc je voyais tout ça na santé ne mutumbinga lali en fait tondo benge mutu nzambe tala mutu mune na lali akebongo donc c'est un peu ça. Là-bas elle était avec sa famille. Bien sûr, avec Azaki na cousine aye, je crois, sa cousine était là-bas. Et puis Azapé na tante nem sous Azaki na tante Gisèle oh ba mémé libiso corps awa. Oui. Voilà, là-bas aussi elle a laissé les enfants ou maman Déborah Bana Bazakia ou bien Atiki. Bana Bazawa. Et puis maman Déborah c'est quelqu'un de bien en fait. Pendant que Tobanda jouait na maman Déborah lokota moi na moso batay bien monté bébé. Maman Déborah parmi banane azana mwana kaka lokota na balabala kolisa comme grande fille. Yaza parmi banane batebele ba bien monté parce que biso na groupe ndeto yebaka tango lokoti bébé wana basalele mikanda mwana koma ya ye. Maman Déborah tiki banane awa ya mibali na moi jeune fille na ye wana. Donc voilà, Tikibana. Voilà, mais aussi il y a une interprétation, on a été entre vous, Bana, il y a Sinark d'abord, votre communication, votre relation entre Bino. Et ça, parce que Biso Batouali, Bana Peto, Yoka moi, Eko et Belé. Relation entre les enfants de président Caleb. Entre Bino na Bino. Et ça, maman. To luka kokota nanu. Na mozindo pena ya liwa ya maman. En tout cas, relation na biso bana Sinak, toza na relation moko makasi. Très bien. Toza na relation makasi na bao ba longwa na bao bazali, toza vraiment na relation makasi, to sololara très bien. Toyoka naka. Oui, entre nous et surtout lorsque il vit pas na komi caméraman nanga donc comprenez donc il faut supporter mais il y a aussi quelque chose qui se dit lorsque vous regardez Silence Oyo na mort ya maman Déborah contrairement na ba mort ya bande komisusu lokolo ba maman Suzy Bantu ba papa na biso Dadi di Kambala ba Miraye ça tu sens que non les gens sont motivés boni bino ba ndeko na biso ya Sinak ndeti silence mo bo ndeti ba pesi bino mo Kongo mo bo et ça dit à quoi?
Bapie biso mukongote parce que bato ba présenter biso ba condoléances bapie biso mukongote silence ango je pense peut-être bolo bapo bomo na bato ba le kana émission te ba lo belate je ne sais pas ce qui bongo mais sauf que en tout cas ngai depuis na ye ya ba comédien mususu bazo présenter biso ba condoléances na bango toza ensemble na moni silence moté parce que biso moko nanu au moins na famille so le kweli bino avant ba voisin so ba ye ba bino monde bo tele manan bo mema corps na bino bo kene na bo sala bo batunya so ba yo bino maboko tu comprends non wa donc eza ba débit autaki okufa batunya so fo biso ndeto ebisa batu na ndako na biso problème kweli biso ndeto zo ebisa pe mais batu bazo présenter biso ba condoléances na bango voilà mais réaction na yo et kozani ni maman na bandeko nyonso bazo koloba ete si aujourd'hui les comédiens bazo ko s'appuyer beaucoup plus c'est parce que bana sinar que bazalaka un peu réservé ba assistaka bandeko na bango difficilement voilà pourquoi aussi na tour na bango ba manifester kaka o bango basalaka baninga. Non mais c'est faux parce que biso nga zape mona sinar naza na ba groupe belé o to sangisaka soki likambo kweli moko na biso donc na loba pona nga pona bato msote je suis parmi so likambo zui moko na biso en tout cas na sala effort ya ko contribuer ya ko lelande konanga comme il faut s'il faut ça la vidéo na sala ngo parce que na yebike musala moko nde sangisiso eza théâtre omoni donc nga na vraiment ata mutu na yebaki parce qu'il y a beaucoup de gens batikal pour ça la succès na sima on na yebi même pas mais soki likambo ezali na tiaka liboko na nga pona yebi ke to uti na musala moko ozomona mutu na mutaza na ndenge na ye bana sinak ebele lelo bakoti na banzonzi to sanga na kaitu etu so mutu alobi ke pona bana sinak bazaka bo ezala faux parce que biso nyonso toza na kati ya banzonzi ebele toza na bango soki oya pona mulopo te po azala na groupe place yozate donc yaka pona Fanny Katalea parce que azala kuna soko oya pona Fanny te yaka pona Ans soko oya pona Ans te yaka quand même pona Dinana parce que bozala anay tu vois non donc toza quand même éparpillé mais sauf que en tout cas na habité je ne peux pas me faire petit dire pona exactement et l'oni baninga bazo penser mais toza ensemble mais justement c'est par rapport à ça le président c'est lui qui est l'autorité morale il y a Sinark Ozali Kulutunanga papa Caleb. Nous avons vu que le comédien basundolié aki kozwa nzoto ya moko ya ba comédienne ya Congo bien que da outi na groupe na ye moko assistance ya ba ndeko na ya na ba vidéo peut-être yo na nos 8 ans ya kolanda en tout cas na landango na ozonga so landango ozonga so na landango na ozonga po lokwa na landango te pesa lobi bongo en tout cas so na landango na yo yebisa yo et puis na tout na pena ba à présent pourquoi lobi ke basundoli biso et tout en tout cas na on a moni ko sundola wana te donc mutamto a remarqué ko sundola na ye na ndenge ezaleli mais ti ke na yebi ke toza ensemble voilà liwe beta na ndako batu nyonso ouais ezui chaku nino donc prépare à fête n'est-ce pas matanga siko yo ebika très bien voilà mais souvent il y a attends yo bongo tikanga na kende to komi pena na suka ekozanga janka. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer. Elle s'appelle Moamolopwe. Je pense que Batu Ebele, Herba Monieboe, Bazotuna. Est-ce que Wana Penez allié? Non, Eza Penaï, Eza Kakaye, mais Eza Azana scène, te comprenez que des fois na scène, akoma bena koko wana o bomona wana mais awa tozali na mama na biso oyo. Souvent na ba disparition il y a ba comédienne, les artistes na famille et ezalaka na ba accrochage mo boye ezalaka pena et quitter mati ezongi boye. Est-ce que groupe Sinark et la famille ya mama na biso Deborah atiki biso bozali bozo sala makambo nyonso na unité ou bien chaque bateau basali makambo na bango et puis à la fin de la journée beaucoup tana pona ko sala un rapport d'ensemble? Oui, tout ça mambo ensemble. Très bien. Parce que Sinark on a quoi biso que Sinark et l'équipe la famille biologique na biso. OK. Oui, parce que on passait beaucoup de temps biso na Sinark. Parce que avant de tourner, tout ça cause na ba retraite, faut bo lukelo nyanzambe, to voyager ensemble, to la ensemble, to bando ensemble, on passait beaucoup de temps kolekana ba famille na biso. Omoni. Alors tout ça toujours ensemble na famille et là on est to tia noir sur blanc pour et là biso to lingeza kokunda ndeko na biso na honneur. Na honneur omoni to rendre ba hommage aux
déjà digne il y a époque na yo asala ki na biso et puis tout le monde est lisouté de l'eau et l'autre ko sala ya bien siko na mémoire nezaka ya kokunde na on est en dignité nyos. Très bien mais aussi et il y a la bino pe batupena ba lobi ke bana kale bazala na moi gay mo boye moi lipeka moi lolendo ba linga ko sala moi makamdeti bazala exceptionnel na ba comédien mosusu et comme là déjà une fois na mato non. Bon, pour déjà net orgueil déjà nga na boa kaka déjà lolendo orgueil nga na boa kaka ngai simplicité au moni mutu amata na simplicité. L'humilité précède la gloire. Nga vraiment na simplicité bato ba yebi nga ba yebi. Ba yebi ya kutu bato mususu ya kuti penza atel oh oyo oza atkamwe mengai na vivre na simplicité pour na ebité nzambe nde mutu asala batu ba mata pour mokili so emati so ezaka po relation okoya mais nzambe so asimbio ata mutu abendi okoya te na yebité na oloba surtout pour nanga mais na yebike bana na biso sina peut-être misusu mais en tout cas ngai na yebike batangisa ngai humilité précède la gloire tozaka vraiment na komi kitsa makasi surtout ngai na mikitisaka. Voilà, nous sommes bel et bien na Lemba Salongo awa tozali bongo o bozomona na simezali résidence ya ba mama na biso o ya uti kotika biso tokuti yo awa o l'objectif ya présence tabino awa na résidence ya la pauvre Déborah ezalini toyaki kopesa programme tokuta na biso nyonso Sinac ba na Sinac ya sika na biso bato akala to ba tokutana toyeba programme toyeba ndeni to sala poto bongisa kolela ndeko na biso na kimia donc présence na biso awa yangwana. Voilà mais président Kalé pe aye ponga na toko masiko na koti kuna te. Yes, je crois que Fanny président ye nante po abenga ngata na zaina nzela benga ngatu ngoza wapi. Je crois que osala ka ba course nde yo yebiti kotisa po semaine déjà nde to bimse bembe nde to okunda. Donc yangwaza kotisa autant biso nso toze éparpillé sauf que bato bazui moi temps rapidement o basise ba course na bango nde toye. En tout cas biso nso to tambola pour na ba démarche. Voilà et aussi je signale par rapport il y a programme Obino Bouti kozwa awa et Bembe Ekobimakan cimetière déjà et Kozalawap et puis na salle nini parce que bino souvent bozalaka il faut chercher des salles il faut kolelaye na bonheur il faut bosali programme comment donc j'ai dit on a programme ezana nous j'ai dit eza veillée mortière ezala na Bikapi na Lemba na Fikine. OK ah na Fikine OK. Il y a na kata Fikine na salle ya Bikapi place tozala wana na Butu le jeudi et puis le vendredi nde enterrement au salle na nécropole. Toujours kende lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Un dernier mot par rapport à situation donc comme Libino et puis par rapport à programme nyonso ndenge nini ekoleka. Bon, dernier mot na pour na lelo ezaka que to lela na ba o ba lela. Très bien. Merci na ba fan nyonso o ba yambinga pe a ba yebi ke na matanga. Merci na ba encouragement na bino, merci na ba courage bozo pe sa famille surtout pour bangonde soki to panzani ba otikala na pasi wana. C'est pas facile hein. Parents motalingaka kunda mwana na ye. Ba parents babota biso po biso bana biso bato kunda bango à l'âge avancé. Alors bakunda balingate bakunda biso. Ko prier surtout pour la famille et prier aussi pour nous ses sœurs. Eza facilité. Nzamba bomba biso. Na pesi merci na chaîne Mobimba o bayambi ngai pour na ko partager na bino moi moment oyo. Et voilà, c'est un peu ça. Voilà, merci mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Yango na uta kyo ba tantôt pour ce qui concerne ba maman na biso, ba papa na biso, ba nyonso ba sala musala oyo. Nous devons imposer le respect na ngambo nyonso. To lela na ba o bazo lela, to sepela pe na ba oyo. Bazo ko sepela voilà, Yves Pan Ozaki réalisateur nanga cameraman nanga. Maman sorry. I don't know finish my I'm so sorry. I'm so sorry. Yeah, I'm sorry. Yeah, you're sorry. I'm so sorry. Yeah, sorry because I don't know finish. Okay, yeah, so yeah, voilà. Yes, mama. Yes, moms. Go ahead. Yeah, nabana ki olobaboué anglais ngo kimi. Nabana ki olobaboué, le respect doit être imposé. En tout cas, même ba maman na biso nyonso, j'ai l'habitude ya goyeb sabino, soyez prudente, soyez sage. Environnement au tozali eza malamu te.
vous devez contrôler nani oyo aza pembe nanga, nani oyo nazo kotambola na ye et pourquoi. J'en suis sûr, aujourd'hui nous sommes venus pour le deuil de notre qui était trop cher hier, maman Nabiso Déborah. Lobby après enterrement ya maman, je vais encore aller chercher cette dame. Moi mon lopo pour tous na makambo ebele na ye aza nekolo ya dossier autre ko lokomo eto sola pour na bino ba fan na ye. Voilà, lobby ko lekalelo. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Mama, if love is crazy, love is funny. Tosunga bana oyo okota likambo oko ba bana nzambe nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mili asalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa likolo benga ye mpenza ya kozite te so moni ana te kende mbala moko bibele lobi soko olingi osala likambo ya malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa Oyo nanzela na yo ekosonne pe arobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzamba pesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika. Pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzamba pesi biso nzamba pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozwami na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro oyo. Orphelinat Vida, lobby à ba orphelin. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tatona Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tatona bonsambe na yo. Sobato. Yoka bosenga na nga
Zambaka basaye Yoka shije na ngaye Zamba londa ye Na ye na babasi na nga Ibosabo zambe na yo Na ye na kozanga na nga Ibosabo zambe na yo Salela nga yeso Yeso Salela nga yeso Yeso Salela nga yeso Yeso Salela nga yeso Salela nga yeso Yeso Undela nga yeso Undela nga yeso Yeso Undela nga yeso Yeso Undela nga yo Undela nga yeso Yeso Longisa nga yeso Yeso Longisa nga yeso Yeso Longisa nga yeso Yeso Longisa nga yo Longisa nga yeso Merci Jésus Nalebi bia bisenga senga Zamba londa ye Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga Yesi moko nini ye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesi moko nini ye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesi moko nini ye Batu bakovanda pe na sima na ngai Nalebi bia bisenga senga Zamba londa ye Lokota nga yeso Yeso Lokota nga yeso Yeso Lokota nga Jésus Kotika nga ite Lokota nga yoyo Tombola nga yeso Tombola nga yeso Yeso Tombola nga yoyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina watitishina nsambi watenzelela Watitishina watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela buye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye nzambe nazobinela Aza nzamba bosolo oyo naza koyembela Yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya Yende nzamba libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na nga ye nzamba londa ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo Lelo nakomi na motuka ngayoyoyo nazalaka kobala te Lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est
ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sina sala ngombe Syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.